Mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Mwanamame, mwanamama, mambo maso, mwanamame, mwanamama, mambo maso. Mes chers amis, tolobi boye, Caleb Mutombo. Caleb Mutombo, c'est un criminel au sommet de l'État. Caleb Mutombo a sala tiyo ya munene, oyo abwaka kabatu azozwa mutu mobimba, akotisi na tiyo, mbala moko ke fleuve. Caleb Mutombo a sali ba crime ya kosakana te, un grand criminel. Tozo zelaye, bakangaye, baligote, bayana ye vivant. Kasiba bomayete. Azala devant Félix Antoine Tshisekedi muko antombolo. Lelo toyoki Caleb Mutombo atikite, azana ba crime contre l'humanité atikite. Toyoki lelo information sûre. Caleb Mutombo azana 2000 femmes qui lui produisent des informations chaque jour. C'est-à-dire que Caleb Mutombo a créé réseau ya Al-Qaïda. Na kata Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi 6 millions des habitants, mutu nyonso akolekana avant kende na Guantanamo, toko kende na zo. Au koti, au beti mbata. Au fouti 1000 francs. Alors toza 60 millions, combien? Il faut qu'il y ait vraiment l'état ya kovimba. Ok, mes chers amis, mes chers frères, Toyoki, le Tozana général au Bazali toujours Sima Yakanambe. Ba général Oyo, Tozo Senga Bango, Tozo mettre Bango en garde. Soko moni to beleli Bango, Tozo mettre Bino en garde. Peuple congolais, Aza toujours à 80%, nous sommes derrière Fati Béton, Fati Bic Rouge, Fati Solution, Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Nayango Tolobi, général Pierre, Tozo mettre en garde. Le général Pierre, Ozo sala au détriment de M. Kabila, to mettre en garde, to kokangayo, to koligote yo. Peuple alandio, na place aux ali, na banana yo. Keba. Le général Mpanga, ya JR. Général Panga JR, tozo mettre en garde. Keba. Ozana sima ya Kanambe politi mwana Marcel Nil. Nazo dénoncé boy, muko antombolo yo kabiso. Ya JR. C'est un pasteur ya Mbinza Ozone. Général wana vende aza pasteur église na yeza na Mbinza Ozone. Côté à centre supérieur. So ozo kitanase. C'est pas information sur les conseillers du chef de l'État. Bozo bikina papier. Les informations sur Général Panga ya JR, attention, aux pasteurs, na ozone, na centre supérieur militaire, devons mettre en garde. Le général chargé de distribution de l'argent, Nzete Yambila. Un général a chargé de distribution ya Mbongo, Nzete Yambila. En collaboration avec TD Yakanchach, devons mettre en garde. TD Ozolongwa. Oyebi musala te. Changement de commandant, de commandement. Tozo senga bino to changer commandement na kati ya Kanchachi. Ba JR nyonso. Bota la général wana bien, bo surveiller bien. Aza distributeur d'argent. Nzete Ambila, Keba, tozo kebisa yo. Toko kata nzela Nzete Ambila wana kala mingi te. Okozonga na Rwanda. Ok, mes chers amis, mes chers frères. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous devez veiller na ba motard na yo, ba motard infiltré. Oh, ça ba information sûre. Toko identifier ba motard nyonso liboso. Ata ozo lalisa moto boyi, ata okena ngo boyi neti yonde espère okolongwa. To identifier ba motard nyonso. Pona mona kaso ba moninga ba wandi ko lalisa boyi. Ata olali sitina seboy toko kanga yo. Contrôle les oya. Ok, mes chers amis, mes chers frères, merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi muko antombolo po bato oyo batiana en vrague kuna na bato batiana na en vrague kuna na soki na Kasangulu boke ko bomba bato na Matadi Kibala boke ko bomba bato pendant 30 jours bato bazobela te.
siko bino bolali na bandako na bino bozolia bato wana bazoka kotungisa Gilles ngande mutu nakenda kotika bato wana oyo bazana ko bauti Dubai. Il faut batia bango na quarantaine. Sikoyo bato balongo na quarantaine kuna bayeti bandal koloka Gilles. Insécurité totale. Bato wana nzala. Siko merci beaucoup na muko ntombolo parce que yoka kingai na beleli 3 jours. Lelo na butu bayebisi ngai ke na minuit bazaki na aéroport Angile ba voyager vers Lubumbashi. Est-ce que songote? Merci beaucoup to beta maboko muko ntombolo yoka ka. Ba voyager bazala kiawa. Yokani. Ba ko landa ngai. Merci beaucoup. Lokola bo voyager Zamba kumama. Ce n'est qu'une bataille, la guerre continue. Ok, VPM, Gilbert Kankonde, le grand prêtre. Tosengi okende vite vers Kayemba. Na Kayemba, bazo signaler biso ke bato baza na Kayemba babengi ngai. Ba chef coutumier ya Kananga babengi ngai na butu na Mbujimai. Balobi président Gilles, yoko simba kisite. Yo za nzambe, mais biso to simbeli yo nzungu. Eze sekote. Nena zabo we basimbela nga nzungu intouchable. Oui. Ba bengi nga ba yebisi ngai na Kayemba bataillon moko za kuna ezo seme trouble. Alors VPM ngonga yango yo zo ba valise vers Kayemba. À suivre. Merci beaucoup Erna Lobakaboye. Claude Tshisekedi aza branché. Claude Tshisekedi aza branché les bogards. Soko yena makofi ya kobeto makofi. Ah, makofi mandoma. 12e dan. Claude Tshisekedi papa pe azalaki grand boxeur osakani akobeto makofi. Bana pe bazande ngona. Félix Ranger soko sakani na akobeta botuna kaka songo. Na permanence zoba ku. Allez. Kanyama. Kanyama zoba ku. Félix Asakanagate, c'est un grand boxeur. Alors, les familles à boxeur. Merci beaucoup, na Claude Tshisekedi. Sans oublier, Madame Daniela Kamwanya, Mukwajishi, assistance directe de maman Denise, toujours Nathan. Tobete la maman Kamwanya Maboko. Ah, Daniela, moi c'est Kitoko. Yokani. Daniela Kamwanya, Mukwajishi, Yaza assistant direct ya maman Denise. Aza toujours Nathan. Alobi Alanda Kabiso. Merci beaucoup na maman Daniela Baserta. Élisée Madjam Yepe Alanda Kabiso. Élisée Madjam, la petite sœur de Mukuna, Pasteur Mukuna, le grand prophète, le grand visionnaire Martin Luther King. Yepe Azaka branché. Merci beaucoup. Mes chers amis, mes chers frères, Tozo Kende, Mugalu, Lelo Mugalu devant PGR. Un faux pasteur, Mugalu. Mugalu a BBC Faye, ya Musée Laurent Désiré Kabila, a Kanga ba Ibrahim, soi-disant pasteur, a BBC Faye, Lelo Mugalu devant PGR. Yango to sengi na PGR. Kangela biso Mugalu faux pasteur. Mugalu oyo azotambola. Félix Antoine Tshisekedi muko ntombolo. Koyamba ka Mugalu tambolo moko te. Grand féticheur. Zotambola na bakisi na ba poison na maboko. Pasteur Andoki. Lelo akozala devant PGR à 11h na Ibrahim Kabila. Le fils propre de Musée Laurent. Toko yeba vérité, tela kaka mutu na yeko mona ke mwana ya Musée yeye. Ibrahim Kabila. Ba yeko bimisela biso kanambe polite mwana Marcelina tonton Mutwale. Tonton Mutwale oyebiye. Marcelino oyebiye. Nzoka bazaba roi. Babande. Erto zolo baboye. Rita Bola, le DG ya DGRK suspendu. Lobi azaki devant PGR, Rita Bola. Toko kangayo. Mwana mwaso ayibi. Bafunde pa na Mino Congo. Ayibi. Ndeko ya petite sœur ya
Jantini Bafulu. Lelo Rita Bola bana poto boyebi mutu na bino yaki yao azokende prison etali biso te. Merci beaucoup na garçon babengi Mazaro. Mazaro se croyait Dieu, un petit Dieu. Mazaro bazo bengaye Gombe na Gombe. Un jour na moni vidéo Félix Antoine Tshisekedi Mukontombolo avandi na fête ya Kamere. Azaki na visite manga. Abengi garçon wana, monsieur viens. Garçon wana ye. Alobi atunie, c'est toi Gombe na Gombe. Yepe alobi, oui c'est moi. Atunie lisusu. C'est toi le nouveau riche. Oui c'est moi. Azomona nati Fatia Azokomisaye. Oui c'est moi. Alors merci beaucoup. Tu me cherches après. Maintenant ça la fruit wana. Ya kanisa ike aza nouveau riche mokonzi Azokomisaye. Azui mbongo akweke ko mesire na mwana. Yango ba pejer balobi baluka mwana wana. Baya na ye ava basambisa ye. Bazo mbongo wana ba mesure yango. Ata ndambo elongo te avant to sambisa ye. C'est-à-dire Mazaro ko beta 25 ans de prison. Blanchissement de capitaux. 20 ans de prison. Mazaro azo parvenir ko la kisa mutuka ya cher. Alobi tala mutuka chef de l'état zo tambola nango. Ndenga na tambola kanango. Merci beaucoup Mazaro. Tu te crois président de la République. Lelo okosambwa. D'ailleurs ba mituka wana ba chango na les visionnaires na Sayo. Na Sayo. Na Sayo na les visionnaires Beni. Mituka wana ezana kati wana d'Égypte. Tokosenga mukonzi ya Beni le visionnaire ezali Matadi Kibala. Soki mavinga soki Matadi Kibala. Na place wana bokoye bisabiso boye ko bomba mituka wana ndenge nini. VPM Gilbert Kankonde kende na le visionnaire zo mituka wana nyonso eza mituka ya l'État. Merci beaucoup. Tosengi changement de commandement en prison de Makala. Prison de Makala tozo senga armée mixte. Ba pem bazala wana, ba shikata bazala wana, ba mura bazala wana, VPM bazala wana. Mixte. Merci beaucoup. Na busolo politique. Balobi cheno eza mabe makasi. Soko leki kuna bako riske ko kanga yo. Ebele bazoleka kuna soko silisi émission babengi babwilio. Merci beaucoup na bawewa. Bawewa oyo plus de 100 balandi mbangu ba jeep wana bake bakangi yango na Saint-Pierre na commune ya Kinshasa. Balongwe na Saint-Pierre babandi kolanda plus de 100 motos baketi na Ista. Bakangi babotoli Ibrahim apesi félicitation na bawewa. Yango tozoyebisa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Mukontombolo. Bawewa na biso bazala ba ANR ba bureau 3 averti. Ba combattant nyonso ngonge koki bazo musala. Non. Tala siko biso tozolala te poto bazo benga biso. Ngai na zamulangi ya pembe na koyebisa nde Mukontombolo po comprendre. Bazo yebisa nga butu le grand Roger Luma mulobela Fati le commandant Bulabula Maman Ndinga, Maman Charlotte Ndinga, Maman Tete Thérèse, Maman Tilemba. Bango nyonso bazotu nanga question oyo. Ngape na zotu na sikoyo Mukontombolo. Vice versa parce que ngana lanti bango bazotu nangai. Ngape sikoyo fona tuna yo. Balobi Félix Antoine Tshisekedi azangi ba quoi faire na IDPS. Question bazotu nangai yangwana. Siko bango bazokanisa ke ngai nena lala ke pa biso chaque jour nazaka na Félix. Question wana siko bazotu nangai pona nini Mukontombolo na kati ya UDPS ba quoi faire bazate. To sala nini na mukili ba combattant. Biso nde tobomaki Jésus. Sikoyo ba tromper biso quoi faire. Il fallait tous quoi faire qui sangani. Ojo yango ezotambola.
coiffeur wana alakisi ba preuve na ye na ba photo na ye balobi ngai te na tikala ko ya Kinshasa te mais waka jingi jingi aye ko zo mona bandalungwa na timasi kotoyo atie akomi coiffeur. C'est très dangereux. Très très dangereux. Cop. Tela waka jingi jingi tina coiffe muntu osaleli yango cop. Po bakata muntu suki osali cop. Non, trop c'est trop. Yango tozoloba maison civile. Maison civile du chef de l'État. Il faut pas ça la Moussala. Maison civile bazo travailler te tokoloba. Maison civile ezalaka lokola président de la République azali mu kwantombolo muluba. C'est-à-dire maison civile il faut toyoka batatu. Il faut tomona ba mamu. Mamu wetu au. Papa wetu au. Mais na maison civile tokomuka habari muzuri machungwa eza nini? Nazo répéter maison civile il faut pas ratisser. Ba combattant bazawana. Maison civile c'est pour bandeko famille ya mboka wana. Batatu kalombo, batatu mutombo, o bazakala bakaza kwa minene wana. Batatu mulumba ndi bakovanda na maison civile. Bamamu Ngalula, bamamu Chanda, bamamu Thérèse, bamamu Chilemba, bamamu nani ndi bakovanda na maison civile. Mais oya biso maison civile et comme ya dada unasema je unikaburie yako makuta shina mfranga eske ni vile tunakatala a partir de lelo na yoka chiluba au lieu de Swahili na maison civile soko boy kende Brazzaville ou bien Simba kabla kula okufa yoka ni tozo yoka lelo na busolo politique et comme ils sont dans la émission yeba kenemi azali banda vanda azomela secret azozela yo soko na busolo politique ozosa l'émission yeba ke nani Shadari avandi na sanzete azozela yo na busolo politique soko ozosa la politique yeba ke Claude Machala avandi na sanzete azozela yo soko na busolo politique soko ozosa l'émission yeba ke Ari Maji abeti berero shikaka boy azozela yo. Merci na bao bako kena busolo politique. Ngai na kokufona pas RFI. Place nyonso azali, président Gilles azali. Mes chers amis, mes chers frères. Shao Kitundu. Asalaki ba vantira bimisa peni libanda bakanga yete. Pacho Panda asala ba vidéo réelle bakanga yete. Montage ya salle de bain ya Denis Les. Montage siko lelo bazo sala montage ya Mukuna. Mais Mukuna asali bêtise mokote yo somoni nzoto zoninga na memutu ninga na kate. Toloba te. Ba montage wana peuple congolais asali mbiango. Est-ce que moni exemplaire? Exemplaire te parce que Musala Nzambe de génération en génération oyo nyonso alalisi Musala Nzambe na prison akopenir akosubir conséquences. Toyebi eza 3 personnes oyo va faire souffrir pasteur Mukuna alali Musala Nzambe alali la place à Mabe. Tozana Shadari un criminel au sommet de l'État. Tozana Rosikiwa commune à Kinshasa bourgmestre Rosikiwa yende mutu azobomba Chibola na lupangu na ye. Tilelo Chibola zotambola te, Chibola zosenga a retirer na plainte. Azana lupangu ya Rosikiwa okolapa ba combattant verti ba yebi. Longwa na lupangu na teka ngwa ta 200 francs. Poto ko yana ba camion full to ko boaka nye na lupangu na yo. Confirmer sila. Okozwa 2 camions ya full ya nye. Tina porte na yo okozanga mwa kolamba fufu. Na promettre na commune ya Kinshasa ba parlement nyonso eza na commune ya Kinshasa okosamba Rosikiwa. Tozana Claude Machala oya ndumba ya Chalamwana Mario Claude Machala basala ka babwakelo biloko libanda bazongisi babwakelo biloko siko yo wana zosala ka bafantir tokokanga bino en désordre soyoki Ari Maji ya kangami ke prison kendo
Tondo benga siko kanambe politi mwana mazela kotela yo. Tokanga ye tokate mandefu na mulangi. Ok mes chers amis, mes chers frères, tolobi boye, José Makila a sala ba bêtise. Gouverneur Yaba Congo a sala bêtise mais bazongi ça y est. Si vous êtes en train de jouer avec le feu, vous allez le sentir. L'homme sans pudeur, José Makila. Nango tolobi, grand prêtre. Tozana Félix Antoine Tshisekedi a révoqué. Sele Yamba na Narsim Poi révoqué na cabinet. Ba cabinet tikali vide. Tozoko sabinote. Plus de 20 bureaux est vide. Et c'est sengoté. Ok mes chers amis, mes chers frères. L'humilité d'un ancien président de la République élu sont une fiction. Pour l'immunité, il faut entendre une disposition du statut aux parlementaires qui, les exemples de toute poursuite judiciaire pour les actions accomplies dans l'exercice de leurs fonctions. Le président élu, non, ni circonscription électorale, ni électeur, ni suppléant. Maintenant, lisez l'article 16, 17 et 15. Article 16, 17 et 15 de la Constitution et Pessibiso aval. Il y a que poursuivre le canambe politique na Marcelina tonton Moutouali. Parce que bato belé, bazo mituna. Kabila, azana mandat, Kabila, toko pesa bazo futa 670 000 $. Qui vous a dit ça? Article 17, article 16, article 15 de la Code pénal. Il y a criminalité et Pessi va poursuivre Kabila, va kangaye, Kasiba Bomaete, Bayana vivant, Tokendena na CPI. 4 crimes contre l'humanité. Nous donne le droit d'arrêter M. Kabila. Qui a dit qu'on va destituer Kabound? La question qu'on se pose. Qui a dit qu'on va destituer Kabound? Lobby, peuple congolais qui debout, mobilisé, déterminé, tous derrière Jean-Marie Kabound à Kabound. Oh, il y a 3 missions à parti. Redynamisation à parti. Amener les partis au pouvoir. Conservation, il y a pouvoir. Moumemima qui a son akate à Bundakate. Kabunda, tu n'as pas de question. 7 millions pour le congrès. 7 millions c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des problèmes pour le Kabunda? Parce que à lever le peuple. Mes chers amis, vous êtes en train de jouer avec le feu. Il y a une coalition entre FCC et Cash et Kokufwa jour ba kolongola Kabunda. Pourquoi? Coalition Cash et FCC prendront fin si on destitue Kabunda. Pourquoi? Il est notre coordonnateur numéro 1. Il est le fruit de la coalition. 3. Il a une base solide. Tala Lobindo, na 13h, 14h. Bâton d'ici 50 bataillons. Na palais du peuple. Toyoki démonstration à 14h. Yako sakanate na palais du peuple. Mais wana nakata confirma. Po ba mususu peut-être bazana nzala. Makole banda kolenga. Mais à partir du 25, toko déloger bango opération de parler. Boko sambo. Si boyoki Molière, papa, nemba. Lelo na koloba na mabete parce qu'à lobi kitoko. Soko changer nga pe na changer. Mais lelo na féliciter yo parce que nemba lobi. Botika ko sakana na moto. Kabunda za moto. Bolingi to banda ko kima mbangu, chaque jour na parler du peuple. Wana Molière Bolingi to banda ko kima bambangu na parler du peuple. Est-ce que bino bozana base lokola Kabunda? Botika biloko wana. Est-ce que bolingi bolongola Kabunda parce que alobi ke tozo gaspiller mbongo à l'état? Merci papa nemba tokomi ba camarade. Ozongi mutu tokomi ba camarade. O dévier président Gilles a dévié. Pona yoka ki alobi ba combattre ba komi ko finga ngai. Na komi ko banga na makambu.
merci biso tofingaka oyo afingi oyo atouche chef de l'état olobi mabe tolobi olobi malamu okobi ya biso merci beaucoup otie totie yango tolobi l'affaire est devenue grave Mianda et Mikomo. Les 3 raisons pour lesquelles Mukuna a refusé le magistrat instructeur du dossier. Tous on a 3 raisons où Mukuna a boyé qui va magistrat. 1. Le magistrat n'est pas d'identifier les indices sérieux de culpabilité dans le dossier. C'est fondé sur des raisons qui ne sont pas légales pour pouvoir le mettre sous mandat d'arrêt. Quand même français. Le magistrat a envoyé le fait que Pascal Mukuna en prison parce qu'il a estimé qu'il a d'autres personnes à entendre et qu'il souhaitait que des personnes viennent comparaître devant lui pendant que Mukuna est en prison. Telle la prison Batouane. Chibola a se présenter 18h. Chibola a Thiel, a Zagina na hôtel du fleuve. A Zosala Moboulou na ye, 18h, passer Mukuna ye 11h. Maintenant, drapeau est quitté, na 16h, yo magistrat, oso parvenir pour entendre, après entendre Mukuna te, entendre Chibola, et puis bazu Mukuna ba encheminer. Avec quelle intention? Parce qu'il y a une intention que Mukuna n'était pas vraiment kaimbi, ba échouer. Kabal échouer, Mukuna za nzambe. Nango tolobi boy. D'ailleurs, notre Dieu, c'est un Dieu qui appelle l'existence à ce qui n'existe pas. On a suspendu, Cour de cassation a suspendu le magistrat. Magistrat wana a suspendu. Tokoye bokoye ba kombo na ye ba longo lié. Et puis bazo kangaye azo kende prison. Cour de cassation. Bravo. Le même cour de cassation lobby ba pesi ba ati lukobo ba droit na ye. Parti na ye ba ati lukobo a récupérer. Et c'est sengoté. Bobete la cour de cassation maboko merci. Bazo sala musala. Troisième refus du magistrat d'écouter et de regarder les vidéos et autres produits par les avocats d'évêque Mukuna, les grands visionnaires, Martin Luther King. Balobi, bavoka na balobi, botela ba vidéo, baboy. Botambi sabiso, baboy. Botambi si mutute, botuni mutelo côté, bokena est déjà prison. C'est condamnable. Boko kangama, bako ligoté bino. D'ailleurs, Mukanda Nzambe Lobi, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire, Papa Kaja, Azana Mwasi Aliboso, légitime, Oya Signaki, Nabuko, il y a l'état civil. Nous devons reconnaître. Mais moi, si on a un 3e bureau, Aza reconnaître. Vrai ou faux? Vrai. Chibola Aza reconnaître. Chibola Aza Tchel. Chibola azalaki na ye jouer ya Papa Kacha. Toloba te. Ok mes chers amis, Major Karine, tous mettre en garde. Lobby Major Karine au petit mboumana côté ya ACK sérieusement. Major Karine il faut yebake obomaki rosi mukendi. Ozana problème. Major Karine, tu es en train de jouer avec le feu. Ozana mbata oyo, ezali bataillon moko ya bakuluna, ba fazer, toko panza mbata wana kala mingi te, muko Antombolo Félix yoka biso. Batu moko bazobenga bango ba mbata, ba fazer. La police mbata, qui paraît. Panza yango VPM, Gilbert, panza yango. Bazwisi koyo. Mwana mwasi wa bomaki Rosi Mukendi batie likolo. Papa Gilbert Kankonde, Salam Moussala, espoir de demain.
Magistrat kombo na ye Sami Bunduki. Sami Bunduki, avocat général suspendu. C'est quoi yozolo bake Félix azosala musala te. Suspendu. Et il sera acheminé dans pavillon 11. La voix des sans-voix demande à la justice congolaise, qui semble d'être instrumentalisée à des fins politiciennes, de veiller à son indépendance dans les affaires de Mukuna et de garantir la vie d'intégrité physique et mentale de ce dernier. Nous savons ce qui est arrivé à Archbishop Coutinho. Si vous avez l'histoire à Coutinho, l'histoire à Coutinho, il y a un peu comme la Mukuna. Mais le peuple congolais a éveillé, debout, mobilisé. Kalamingi te tokomema Mukuna na Chipoi. Tokobimisa ye tokotambusa ye Kishasa mobimba. Akozala espoir, notre Moïse. La fille Chibola, téléguidée par Olengankoi. Claude Machala, Onésime. Onésime au Kangama. Onésime au tout le peuple congolais. Onésime au Sambwa. Église nayo, ezan anzela maman colonel tout droit. Onésime au Sambwa. À moins que to sengi na papa mukolo lupango. Bimisa Onésime parce que ko so monotov. Le lote lobité. Onésime ko so monotov. À côté de la liste, il y a Al-Qaïda. Ok, mes chers amis, beaucoup d'avions est dans le piste pour le décollage. Le peuple est très éveillé. Ils doivent mettre fin à tous les désordres en RDC. Peuple congolais a éveillé. Peuple congolais a moniqué Mukwantombolo a besoin. Ya Kosunga. Yo Talakaka, merci beaucoup. Tala parti na ne récompenser biso te mais bana poto bazo récompenser biso nyonso awa tolobi boye pona kosukisa tolobi boye Kennedy Mukadi na Canada yalandaka Edi Lukanga lobi na yebisa président Eric Tchela il peut tomber aza maman 2023 sans oublier maman Christine Kabongo na Londres. Na mukonzi ba maman Brigitte Kabeya. Maman Brigitte Kabeya oyo association Fati Solution. Association oyo eza association ko sala rage. Ba yebisi ngai oza coordinateur ya Kinshasa. Eza sengote. Ezengo. Association oyo ya Fati Solution ya maman Brigitte Kabeya. Ça commence à viendre. Awa tolobike na changu coordonnateur azakuna Dieu merci. Tolobike na Lukunga coordonnateur na Barumbu coordonnateur azawana président chinois. Na Bandala awa tolobike coordonnateur azawa président Richard Kadima. So kena lemba kuna coordonnateur azali JC Mwamba. Na Limete soko kei coordonnateur Yokason na Shole. C'est-à-dire, Tokangi déjà Kishasa. Merci à maman Brigitte Kabeya. Waba Fati. Moi, je Fati. Toujours. Merci beaucoup à Florine Bouy en Allemagne. À Keloba na Mbushimai. Vicky Moussamba na Lubumbashi. Eric Apongo na Caroline du Nord. Sans oublier le grand Njilwa Moulobeli. Et le combattant Roger. Bolisson, maman Esther na Paris. Patrick Boulaboula, le grand prêtre, Yaza branché toujours. Maman Chilemba. Marie Chango, moi si cher, moi si Kitoko. Région le combattant. Maman Isabelle, en Angleterre. Maman Tété na Paris. Maman Charlotte Ndenga, maman Minga Natacha. Mutoto wa Katanga. Amujambo yenu. Ok, mes chers amis. Tozana bato bele ya kobwaka mais monde mobimba lelo tosuki wana merci mais bayebisa ngaba pona nous tozuite il faut tozwa faut basunga kabiso po tozosala musala makasi na kati ya confirma
tala nakola Dieu merci azouta changu akufuta transport combien chinois azouta barumbu Eric Matadi azouta Selembao batu nyonso ba cameraman bazouta musika metoye ko sangana na cause juste so bozo songa biso eza malamu sunga ngaye yawe sunga ngaye rabi wani sunga ngaye ngamoko nako kite yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wani unkwatishe tena kumbananga yani Yesu unkwatishe undombole Yesu wani undombole tena kumbananga yani Yesu oyo ona Maman Élisée Mwabana. Merci beaucoup.